Magali a master nangati. Magali a master nangati. Tous 8 ans, il y a reçu 5 minutes na appel na privé. Tous wate. Magali lo mama na live nanga moko intervenaki na tunaki question ya makamangunda. Ebisi me Magali biso to yebi yoza anti karashika. Ndenge nini batu baze bele oye alandaka bango ope basololaka bien mabwaki ngunda na kombo nao. Seke boyebani na bino bosolaka na bino na cc epa nanga baka non sara to solaka te ngala mwa mwaswana to ko solate na mona akuto nte mama kongo afunda ete menga na funda ye ya solo siko tanga kenda ko funda karashika na atindaka ye. Donc ngana kuta déjà sa funda karashika. Yo président il y a union sacrée. Kolobakeo na bona nga kokota na lisanga ya ebota yo lobaka na batu na media ke na fundi mbolina na fundi karashika ochaka PayPal batindelo bambongo poke osala nini oki okangisa e siko ki etela. Et les gens aussi réclament bah, PayPal au basalaka pour na plainte wana. C'est-à-dire Gloria lelo Gloria olangi na mida. So leo basola raté. Mutapelisa moto ya Magali. Magali mutapelisa moto. Moto ane pelara poani. Po nene ya akotaka na live amida. Tobosa na kate. OK. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez les bienvenus sur votre émission Les codes de bonne conduite et yé. Les codes de bonne conduite, cette émission, je l'habitude de Web Sabino, lorsque l'émission est banda, kabande kobalandi, bozui, ba famille, ba papa, ba maman, ba yaya. Surtout ceux qui dormaient déjà, boké kolam sabango, une façon ya Web Sabango que le code de bonne conduite est bandi. Le code de bonne conduite, ya mokolo alelo, sincèrement, na zui ba mombo, juste il y a 3 places, na tché. Na bawana na fansi liboso mama nanga Magali lo mama na fandisi mama nanga mama Congo et puis na fandisi mama nanga mususu na mopanzi wana Karine Mokonzi bango misatu ba meka ko fanda na siko na liboso ya ba ona che ba mamoyo ba fanda poto luka moyeto solo la pona affaire oyo na che siko Sarato la azotala bango misatu. Sarato la azotala bango misatu na ndenge azotala bango misatu wana azoluka ko yanola na moko. Mais moi ce qui me fait mal, aujourd'hui nous luttons contre le tribalisme. Nous luttons contre le tribalisme. Tozoluka tozala ndenge tozala ki liboso.
babikolo na biso eyebanaka te. Mongala ayebanaka te, muyaka ayebanaka te, mumbala, muluba, muswahili biso nyonso tozalaka bana papa moko, mama moko. Pe na moni Sara pe alobi lelo ye pe azoya ko répondre lokola pe mongala. Lokola mongala azo pe ko répondre lokola komi likambu ya bangala awa. Batu ya code 032 soki na société ka babalobi yoza muta code 032 c'est que bangala donc to luka moyen to meka ko solola awa mais il y a des choses sensibles so vous allez muta attention sincèrement je vous demanderai de vous retirer au se retirer pour Hollande émission te Sarah Lobi à la rouge noir au ezo symboliser makambo belé pour la émission oyo peut-être et cause à la suite et fin voilà ba mère fan ba mère s'abonner à Sarah Toula je vous aime beaucoup maman Nathalie Nana Moussibou président bébé je vous aime énormément grâce à vous que émission o ezo continuer ezo zoapé fort même ici nous faisons notre émission na ndenge ya bonzambe une façon ya ko ramener les choses na normal maman Bijou Nketani, Obongana Papa Jean-Pascal Leka. Merci encore une fois, Maman Bijou. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavakal Anzing, a mis le respect. Maman Deborah Lubanda, Kilo Romer à Calgary. Simplicine Dombele, Mopanza, deux fois Maître Chico Lubanda depuis Canada. Wana, je vous aime beaucoup. Maman Yvette Mbangou, Yaba Maman Yvette Blaise Ziboma, les seigneurs des hommes. Comme super message passe à mes fumouti. Bon, sali kande to sola qui wana et vous avez quelque chose de bien. Boende to lu kwa moeto bande émission na biso. Bon délivre au kofungo la biso. Bande goba mon a été je suis déjà avec Sarah Tola une façon ya ko lu kwa moya ko bande émission na biso. Na kanisi Angelos Karouan, na kanisi Jenny Beta industriel, na kanisi le général Sarah Edenga général KS. Voilà, nakanisi Mama Celia Kinkela, nakanisi Angelos Angelo Ankolo, Sol Yabambemba, nakanisi Mama Mapasa, nakanisi Mama Fatou, nakanisi Mama Makiala Kumba, nakanisi Ozia Masamba, Boza Ebele. Edwish Kalala. Edwish Kalala. Oh, Kalala, oui, mais il fallait yakin. Non, non, ah, ok. Pamela Kabea. Pamela Kabea. Kabea, oui. Mon tobo sanami ka Papa Edi MK. Papa Edi MK. Papa Edi MK depuis les États-Unis. Merci beaucoup, papa. Fleur dorée, naïpsa kiyo lobi na live. Eliezer Okangelo Kanda. Eliezer na kosuka a te sans pour autant na koma de pa ya Eliezer. Ba on a Sarah. Na Sarah à Boulé. Voilà, Sarah donc à Boulé. Je vous salue. Tata Po et Fapekato, notre grande sœur Nzambe. Azalana Bino, Bisika et Zouame Bino. Fondation Sarah Tola aussi, dédicace na Kozangi Sate. Et elle s'appelle une grande dame parmi les dames. Olga Kabelo, c'est-à-dire Olga Mokonzi ya Kabelo. Olga Mokonzi ya Kabelo, boss. Voilà. Bisika donc Zouamio. Mais Aza boss. Et la prononciation est pesée. Olga Kabelo, Olga Mokonzi ya Kabelo, boss. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous allons commencer cette émission. Bandeko, vous serez à sentir Nabino parce que Fleur dorée, naïf ça qu'on a live. Tika Vinanga, osa faux compte. Oui, aza faux compte, azo bebisa image nanga na ba commentaire na c'est une personne na habité aza moi soubié donc aza mobali ses éloges sur moi ça me gêne. Voilà, bande ko balandi wande to bande émission oyo bon de livre au fungola to pesa. Ba éloge comment gêner. C'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Je gère bien ma personnalité, ma dignité, j'aime pas exposer ma vie. Anonyme. Si on a un truc à manifester pour une personne, nous avons des numéros de téléphone, on peut s'écrire et non et non exposer la personne. Non, c'est même pas il y a coucou pour un respect à Batuloko la Babiso, vous voyez. Toi, dans ma personnalité, il y a beaucoup de personnes qui suivent nos émissions. Il y a aussi certaines bazwa kabayibi balexango na bamboka ebele nga moko babenga nga na bamboka mobo na tuna émission na biso pe de komi kuna. Donc c'est un peu ça pour le respect de tout le mama du monde. Na pesi bino longonia bo supporter nga potentiel de loza malamote. Sarah Mbote. Ouais, Mbote t'a dit Mbote na bato nyonso tu bazolanda biso, Mbote na bino bisika bozali.
mbote na maman Gina Amatou motema papa Aaron Amatou le prince de Dubaï Kaim Tozangsaki ouais na et puis Amélia Mweba Amélia t'es fait quota donc fait quota déjà et puis président Charles Tambwe na pesio mbote ozangsela nga pe papa Diego Milito te ye na moni fona futa man na concert il y a les 30 nga mono filmé pour na futa baba nyongo na ngai. Voilà, merci mesdames et messieurs, boyende to linga to banda kabango mais na monde ti lelo o dédicacé maman Nana Takazate olobaki sita sika kasi olobi nyonso. Moi te même na ba vrai ba meilleur fan na koti na ngate po yo boaki bango déjà. Merci beaucoup maman Nana Takaza nous vous saluons. Voilà. Merci comme il lobby. Merci beaucoup Sarah Tola boyende to banda émission na biso. D'abord Sarah, sincèrement, j'aimerais être trop dur envers vous, mon coloyalelo, pour la émission. Oui, parce que j'aimerais assez que le monde entier va retenir quelque chose par rapport à passage nayo. Ozali maman, ozali parmi ba maman wana. Sarah, aujourd'hui, vous les mamans, vous êtes tellement critiqués, vous êtes tellement binobaye ozali censé d'apporter la lumière dans makambo ebele, mais bozo la salut na makambo oyo ezanga motu na makolo Sarah Tola. Lelo na ba maman na fanisi misatu. Mama Mama Congo azali boso na yo azotala yo, Karine pe azotala yo, Magali pe azokotala yo. Eloko nini nanu yo koki koloba epa ya mama Magali o nanu do aza awa parce que moto nanu ezopela na ngambu na ye par rapport ya ba sortie na pesa bango ka conseil loba na ye nanu par rapport ya ba sortie médiatique na ye nyonso oyo eloko loba nete tadi ozana eloko oyo loba nete ouais ai ni nanga za mukolo nanga OK na ebite so ngana ina banda réseaux sociaux liboso et aza isusu combattante azo maîtriser réseaux sociaux. OK. Aza mutasikate aza mutabandi musala lelo te donc elle maîtrise bien les réseaux sociaux. OK. Donc sera osala ba sortie médiatique nae ayebi pourquoi osala oninga osala wana. OK. Et ayebi lo nini reproduire na suka et puis ayebi nini ozela. Omoni mututu asala eloko sans intérêt te. C'est ça. Ngai so na clasher karashika na maman nae ils ont intérêt. Et un intérêt ya oka ya salai na famille na ya onga pe na salier et yango ye pas on selinga ngo susu donc il axi que tout ce qu'elle pena na rando ke moko so akufi moko fois sepela donc ba sortie médiatique ya Magali lo mama na concert au PCT. OK. Voilà. Nazaka et pas maman Magali parce que yemoto na fansa ki liboso. Sarah, lorsque vous voyez à tout moment azo koloba était pourquoi bozo linga ko s'attaquer nanga pendant que ngai mokolo mokanda ngai mokolo masolo na boyi na ngai na mokanda na ngai ke na kokota na lisanga wana te na sanganaka na batute pour aller chercher peut-être ya koluka moyen ya kokomisa combat oyo ba mama Congo baza na kat pour na lutter contre les antivaleurs ou ezali tout autour il y a la Chine. Est-ce que c'est important aussi ba mama Congo pour ba kinde combat na bango il fallait ba associer maman Magali lo mama? Et talingate en fait ndeza maramba ba combattant. Ndeza maramba ya mama Congo en particulier na Magali lo mama. Mais est tombé dans un faux moment. Apparemment, banzande na promba mbali. Place au lobby que mukanda kombo babwaki na kombo na ye moko abia boy na ye ko kene makamba justice. C'est ridicule parce que on a na oyeba Magali lo mama na live na nga moko intervenaki na tunaki e question ya makamangunda. Na bisi me Magali biso to yebi yoza anti karashika. Ndenge nini batu baze bele oye alandaka bango ope basolo la bien mabwaki ngunda na kombo nao. C'est que boye bani na bino bosola na bino na cesse et pas nga baka non Sarah to sola raté ngala mwa mwasana to ko solate na mona akuto nje mama Kongo afunda ete menga na funda ya solo skotanga kenda ko funda karashika na tinda rai. C'est ridicule. Poya funda karashika même na chaîne ne ba émission za azobeta tolo na fundiye boy boye wala kutunga Sarah parce que ngande mutu ba mona ngane en tête ya ikiri wana ba innocalité wala nga kutu Sarah na Magali to sola te
ya saba afundaka karashika sko tanga afundaka na ebité peut-être mama kongo mutatindaka to batu mususu to bazara déjà na union sacrée na bango mususu donc ngana kuta déjà sa funda karashika yo président ya union sacrée toke otoyoka afunda déjà karashika sko tanga afundaka wana na atindaka mutute tant pas eu décision que na tiki na ngana bongisa na ngana ye moko oso comprendre donc ngala ne lokolo bana mutute mutasaleli choix na ye et alors nga lelo so na bina solisa mutu nyoso na solisi so na bina kangisa batu benemi na okangisa ça dépend que de moi donc azal libre ça ba choix na ye mais koloba place alobi ke ya boy na ye ku kangisa ye na mona ngo sens te parce que akangisa ye afunda ye déjà afunda ka ye déjà aloba ndeke na funda ka ye mais na changer ba idée na changer à vie c'est ça ba lobara bongo ba maramso to lobara rattrapa biso koloba ke o na bona nga kokota na lisanga ya ebota yo lobara na batu na media ke na fundi mbolina na fundi karashika o chaka PayPal batindelo bambongo po ke osala nini oki okangisa siko ki etela. Et les gens aussi réclament PayPal au Basalaka pour nos plaintes ou en à l'époque. C'est personne. Alors, s'il faut dire, l'obake, en tout cas, bande konanga, c'est vrai que na fundara karashika, mais pour l'instant, on a changé ma vie. Nanga, tous les bisonyos tout bas congolais, azan de konanga mungala, na tiki nanga. Voilà, c'est ça. Phrase où convenir na acte où ils ont posé les. Mais aujourd'hui, lorsque les gens, bazolo ba était maman nabiso azali mouchard en fait azali et a joué na double G une façon ya koluka azalaka na gauche azalaka pe na droite ce qui a yé awa zu o ezo salema awa amemi yango awa au regard ya ba analyse na ye penses-tu que ça pourrait être quelque chose de comme ça? Non. Nazanza mbete Magalea master nangati. Tous 8 ans, il y a resolata 5 minutes na appel na privé. Tous wate. Tous sola ne kaka na ba live. So yaza na live, na ngina participer na bengi. So ngape na live na lingina participer na bengi. Hors live, on se côtoie pas, on se parle pas. OK. Donc, et ça passe na détecter que Aza double G, Asa la raboité. Déjà, ma double G dans les réseaux sociaux existe parce que mon tout na montaza libre. Na libre ya resolisa X, na libre ya resolisa Z. Donc, quand traiter des double G, ngala moni na ngote ngala moni ka montaza qui na forme A changer comme na B. Et ça ba opinion na moi je suis d'accord avec elle. Voilà. J'aime bien na linga mingi moi bo solo na osara. Et comment peut na ko changer na ngaboke na te tadi. Toza ba humain. Mutu na mutana mutemane. Ngape mutu musopa koloba. Ngape na limbisi na nga. Na changer na nga vie. Bo finga ça vie de botika ekena wanezali avi na ye fokotika ye kokende mais ça aussi les gens vous traitent que la majorité des choses que vous venez nango na télévision ezali makambo bino déjà na privé bo solo laka. Quand je dis bino bandeko il y a réseaux sociaux entre autres ba mafinga onyo sotozo mona na place publique donc en coulisses Bosolo la kanabino, boyo kanaka kende to kende boyo to kende ko finga et puis quand vous venez à la télé, bobani ko tromper vigilance abattu. Te nazo ko pate to kana neni to kana que to ko finga na. Yo finga nga pena finga nga yo. Poto tala. Ouais, voilà. A mutu to sa ne blague wana. Je peux finir comme ça je peux vous laisser le temps de bien répondre. Et quand vous venez avec ça na place publique Bobandi ba clash na bino ba victime ezali communauté oyo lelo et telemi pour na lutter contre les antivaleurs pendant que bino bato ya ba buzz bato o ba finga ka bato ba sala ka yango par rapport ya visibilité pour na koluka moins ya ko récolter beaucoup de vues. Qu'est-ce que tu peux expliquer na milliers de personnes oh ba komi ko comprendre yango na ndenge wana parce que tu es aussi parmi ba influenceuses ya réseaux sociaux. Non, répondre, on a des angles. Merci beaucoup. Na angle liboso, so ki biso toyo kanaka. To sala buzz, po bango batala biso. Bo bino botala kamera mama be poani. Oui. OK. Bino botala makamama be poani. Ngana ko encourager bato ba yokana ba sala buzz na condamner bango te. Mais bah ça m'a bé ça. Non comment t'as dit.
nga 1000 fois na ko encourager bato bazo sala buzz nga na ko encourager 1000 fois muto a robenga nga na téléphone Sarah to la na démarrer on na finga oyo pe finga nga to kota la na ko encourager bango 1000 fois parce que bango bato ba otala biso sko bolinga ngo poani basa ela bino ba formation bokotala te basa ela bino ba histoire vraie bokotala te de belles émissions bokotala te ba okeno wapi tadi bosa nango ni wana otuna olisuna oso auti wapi ba otala te bango ba otala clash siko na bato babi oleto beba na nenga solo to sa na biso base to kotala na préféré 1000 fois bato bayokani basala base bafingana bakota mbongo communauté lingi mafinga so basali makamba logique ba otala bango te ba va na piaka te ba osala base na bango ba ofingana communauté tali siko bolela poani botika kasi kotala ba clash parce que soki bokomo tika bokomo boya ba clash kotala mutu na muta ko luka cahier de charge yango moni ba chaîne ebele sans cahier de charge pourquoi ba otala kana bango clash du jour donc au mona que chaîne wana référence nango eza mafinga ni caméra ezala te ka na téléphone ba live lokola ba stream na ba bino ya bino se le kaka azaka na téléphone et kotela ke peka mbongo donc a préféré na e chaîne na e comme nango mafinga rando clash bato ba soutenir bango communauté makama malamu communauté etalate OK nazaki lobi d'émission style na Bellevue talenga na combien de personnes à live il y a pas bazaki pena donc ebelete c'est ezaki émission moko intéressant très la partage de savoir pour na ba star na biso mibale bazaki te na fungola caméra siko na fungola ka live yo contre Gloria Olangi otala siko bakana obeta vous comprenez donc quelque part communauté zo sungate donc so eza bato basara base bayokanaka bo supporter bango parce que bino bolingi mafinga na bakabwana ya solo malam basara na bango base je préfère 1000 fois bato bayokanaka basara base bali ala rampe siko pona ndengo lobi ke bato mo bafinga naka mais na cesse bayokanaka nga natikala osala jeu wana te non na sala jeu wana te ke yo finga nga pe na finga yo na saka ba bêtise wana te na saka base bongo te na sala ngo te alors pour la bato ba sala ngo nga na encourager na nga bango na ke to beba na to sa rando tadi to inana malam kutu yebisa nga vérité tola na ngina djembelo na lingi na attaquer yo na loba no OK prompte et pourquoi na linga ya moi si ya moi si sera nga pupola ngo ebika informa nga ke sara na pupolo ta niveau non pour sauter en avance Sarah elle qui na ngai na monika actualité batunyo so kombo nao na so pupolo kaka ya moi ça zo pupolao sikoyo ata makwaka la filinga ndeni na kokukaka kokangela ga ekanda ata mukolo mote parce que na conscience nanga ata informer ngate na ebike makwaka la aleka la sima actualité azana na problème noté yazaka sima actualité po makwaka la ofinga ngana saleni ngalo on a finga la ngaete donc azaleka na sima actualité puis sora monika informer ngate ya moi si osiliki ya ezaka réseaux sociaux makwakala la pese mbote en fait nalingake trop nalingake parce que ya onde ki bomoto donc 1000 fois j'encourage bato bayokana na bango bafingana basala base balia na bango l'art yango wana stratégie pe mususu ya kota mbongo po communauté lingi rando tamie to sa ta rando lokuta ke to sa barando OK lelo to komi na niveau ki moko so akufi na sepeli vous comprenez 1000 fois malam kutu bato ba continuer na bango na ba base base sala na yo base ya benga muninga na oboka bwana te bo yindi se internet bolela mbongo so yi bato ba okota ba otika na Sony batika na Sony pe plus tard beta biloka jibe na wera e comme si bango banvoama donc bazara na bango ba pire basi na bango ba pire bana na bango ba pire nyonso ba pire nyonso pena ki voilà donc communauté na biso tadi balinga na bango rando moi tol bima makasi na rando ezate yango moninga tana na cahier de charge clash na otikate ata na sara makama malonga Bouzoba peine antiquité parce que si yangonde bilé à communauté. Voilà, Saratola, est-ce que aujourd'hui lorsque vous regardez ça parce que nana comme pas Mama Kongote, toza nano anangambo ya Mama Magali.
ce sont des femmes mariées. Oyo bazali pe na bamebali na bana na bandako. Est-ce que la place même yaba responsabilité na bango sur le plan familial et vis-à-vis la communauté congolaise, est-ce que ça peut pas nuire na ba personnalité na bango et compromettre même et pas ya venir ya bana oyo bande kona biso ebele ya réseaux sociaux bazana te on a monté bien nga ça la msane na réseaux sociaux déjà côté réputation na réseaux sociaux ba youtubers nyonso basaka clash réputation na bien za la raté surtout il y a bien ya la raté mais soroza maele oza na kibomoto oza na sagesse oza ta tamke ya comprendre école okoyeba ko éduquer bana na ndako peu importe atoza na kati ya buzobo oza na kati ya ba clash oyeba ke na ba clash na buzoba nanga na kosuka awa pour ne pas ko détruire l'éducation ya bana nga eza ndenga clash na réserve na chela ngo limite ozo comprendre il y a d'autres choses que je peux il y a d'autres choses que je peux pas donc si wane so dépend de mutu na mutu so ipe bango ba gérera bien na yebi ngara na poto tenga na nga kinoise na na kin donc na ngambu nga na yebi nde na gérer travail nanga. OK, merci beaucoup Sarah poto lukwamwe to longwa et pas maman na biso Magali par rapport na yo Sarah to là et puis actualité o ezali sur la place publique attitude nanu ya ye maman Magali et kokwa ki kozala ndenge nini na ndenge ya kibo mutu pena son attitude face il y a situation oyo et quoi qui cause la ndenge nini na ebité soka attitude na efaki za nini parce que là bazo traité na ba communion so chinoise akendaki congé sili mais tout c'est pas non tout c'est pas ici et ça la ka bongo gloria lelo gloria olangi na mida so le ba so la raté mutapeli sa moto ya Magali mutapelisa moto moto ane pelara poani po nene ya akotaka na live amida to bosa na kate rande utoleka mida ofinga gloria na mama na he e utabongo ka nene ya wana akena na live amida abandi ko sola na ye Magali asaka be mission po na mida mida shiwawa ba osola na mabele solo boy na boy apelisa ngo moto alors soyi lelo ekomeli payer ye pas supporter kaka po eza ba fanatique batu ba osilika na ba po ba même ba fanatique wana batala ye batala nga batala biso nyonso la bango po mutakanga ba fanatique azate apa bato bakanga bango na kisi ya shasha mais ba fanatique tout batala biso nyonso batala biso nde tozabon bao batara mida batala Magali batala nga batala mama Congo alors tangu bataka ki mida ka komi chiwawa ba fanatique pe ba ki mida ka ba même fanatique na baza ko ta super mida te po mida koma chiwawa mais sans preuve vous comprendre sans preuve atikale pe kondima ngote siko ekomi na tourna ye mo moko na komi chiwawa na nko siko ba yezo swana na ba bonende ba osilika pole tinganga na osilikele te parce que ngape lelo lobi na kola mukana solise nemi na ngama oboy muto opexanga zate za opinion na ngado na mwana ya mutute Magali za mwana ya mutute a mukolo ebi makamni na osa na ba décision na voilà donc bato baza ko s'acharner na mingi za ba fan bafan na ye so bana ba problème na bona mama Congo on dirait ba wela makamba ba komba mais makambo eso le kana réseaux sociaux ya zo rendre compte nde na ba fan nga na za d'accord na décision na ye point barre. Merci beaucoup mesdames et messieurs toko longwa awa toko longwa ko ozane loko mususu yo bakisa non voilà merci beaucoup Sarah na yesiko ana ngambu ya mama Congo lorsque vous regardez lo moka na obakisa nganga na tribalité nganga na tribalité parce que mama ba tribaliste mais oyo ebomisa batu yango pe sous problème azozwa na ba fan pona kati ba fan na ba Congo baza ba tetela comment yo lo ba koza tribal vous comprendre soko soutenir Karine soutenir ye parce que aza mungala mais ko koma na mamba nga tribal FAP kato non nga pe na mungala mais ndeko na mungala soko osala fona au classé vous comprenez. Or nous luttons contre ça, surtout nous qui passons à la télé, tous nous devons toujours sommes des Congolais, de notre tous nous mieux. sommes les Africains. Toti kamarambo ngai ndeko na nga ndeko na ye kuna
ça sert à rien. Parce que lorsque Totambola boye, c'est trop difficile pour que mon tout donc aille baki oaza mongala, oaza mokongo, oaza moluba. Alors évitons ça. Et qu'on risque kangelo ba porte tam su mutu mso alinga asunga yo. Ah lo baza mongala ngala moluba mam na lukape muta moluba na sunga. Donc ça va créer quelque chose. Et surtout nous apprenons que c'est une combattante. Déjà lorsque une personne a combattre pour une cause noble a partité. C'est ça. Je viens combattre pour mon pays et non pour une ethnique et non pour un territoire et non pour une province. On vient pour lutter pour nous. Vous devez faire très attention surtout na ba propos na biso makambo yango to boyaka yango yo na moni pe mama Magali azoko déplorer ke baye bimselaye mobali ya mwana mokie ye jamais abima na mibali ya bana mikie na moni pe kaka na nini kaka ye moko a posté na communauté na ye pour dire na Hans Luzolo mon président que je salue aussi en passant appelle sa papa mbote parce que mobali ne aza moninga ya Hans Luzolo na mona ba commentaire mo bonation wana na koki kotanga yango te po ezo salanga mwa misu pasi internet à ma makasi. Voilà Saratola. Aujourd'hui quand vous regardez Mama Congo na lit oyo vous sentez que azali vraiment na droiture. Est-ce que jalousie au batubazo koloba wana motema mabe ketu oyo batubazo koluka kobimisa par rapport ya lit ya Mama Congo na kati na yango ozo komona yango te et puis Mama Congo akokaki kozwa position nini na temps oyo par rapport à la situation au ezoleka na communauté batelemi pour lutter contre les antivaleurs. Nayebi balo à Belgique te nayebi balo à Poto te ngana na ki na kinoise. OK. Nayebi te sokaza dans les bons, sokaza dans le mauvais, soki ko simba ou pas je ne sais pas. Mais position au Mama Congo aza ezara la position au biso tout aux alara ozake. Donc so bazo attaquer il faut la prête à répondre et à répliquer. OK. À la position na bien. OK. Oui. Maintenant s'il faudra encore ajouter quelque chose, il y a déjà bazo ko senga na yokepe Mama Magali do lobaki yango na live moko na landaki Mama Congo azoko senga mbongo oyo ezoko senga pona ko constituer dossier wana pour que la communauté oyo bazali mobilisée au lieu de faire leur combat kaka na ba réseaux sociaux pour intervenir na ba live ba to ko benga ko finga ba luka moyen ba kende nango devant la loi, la justice pour que les choses aient à la tirer au clair. Mais il s'est dit que les gens bazoya kopé sambongo teka beaucoup plus les insultes, c'est par là que les Chinois baluka ko gagner la communauté congolaise bien que bango bazala gamoki. Tu peux répondre Nine par rapport à analyse. Rien à dire na mambeta limbongo ya kosenga communauté congolaise parce que quant à moi je le ferai jamais pour ne regarder personnalité langa et pour éviter les humiliations. Il y a buzoba, il y a bambon mo ezanga mutuna makoleko bongisa via mutute. Alors moi na répondre à la question anezate parce que na ozalara jamais pour kutoko tinda mutu to kopesa mutu idée asenga mbongo ya kosalelo romoro boye na communauté congolaise parce que derrière ça chantage existe aka. OK, merci. Tu es d'accord dans voilà Sarah poto luka moto kabona pour nous parce que ba opesa te so batu ba opesa ba ozale belete ba opesa te poka nde ka batu wana bango ba loba Mama Congo ke na ngoti na suka o ko ke na procédure na nenga ba poto pe même na nenga Kinshasa ti na suka mbonga ba avocat avocat Mama Congo aza na France dossier à la Belgique. Parce que avocat ya kolongwane France a kene Belgique. A kene na makolo, so comprend. Tant que batu bolinga bo soutenir idée à Mama Congo ki a kene ngoti na suka. Et o senga monsolo. Siko monsolo wana e uta ndambo go uta na poche Mama Congo mais ndambo pe bato boza conscientiser. O bolingi ke dossier keneti na suka. Faut bosa ni bo pesa. Mais dans tout ça chantage et bandi na wana simeze la Mama Congo. Ouais, eza. Parce que bango tom sou posa na bango ezaba kanga karashika to batinde na Kinshasa. Au cas contraire sur salami bongo te basala Mama Congo chantage to pesa ka bambongo na biso. Yango monike na ko conseillera mutu te aya ko senga mbongo na réseaux sociaux. Eza o maladie, o eza la nini. En tout cas so za na batu o balinga ko ebisi bango balando na privé ya ko senga bon. Bo sambulu ya chantage. Voilà, Mama Congo, une combattante, oyo, bisonio soto, eba kilobi, azo kolite,
pour la bonne cause, pour la mboka, mais aujourd'hui, le combat est dévié façon et commis juste fixé sur l'individu. Il y a Opiazan de connaître moi si congolaise. Est-ce que les alliés qu'on perdre pédale par exemple selon toi Saratola? Il y a un combat, un perdre pédale de l'État. Combat mboka, ils a combat. Oh, pas lutter contre ma Cambodgien, tu as ma bé au moins moi sur na sara na réseaux sociaux. C'est un combat. Asa anti-valeur na communauté ou détruit ba via bateau belé. Vous comprenez? Bateau belé o baza ba chihuahua o ako kangisa taneti mama o swede. Ma. Okay, comment ba chihuahua ba pesier? Donc muto asunga bango. Apparemment bazala reconnaissante. Bango so pesi na tongo na 12 heures so salire ba balukeli mais ba ka motiver s'il faut que ça la cotisation ba ça la kango contrairement na communauté au de kabalité contre les antivaleurs ils sont incapables ya ko pesa même $5,000 à pamba. Dawe so tadi talaka ba pesi comme souder. Et puis bango ba do pesa combo ba ko peso na nko atozo Mouta travaillé là pendant 5 ans. Achanga ba 6 ans. Achanga ba 300 na chaque fin du mois. To bete la wata kaki. Bo bete la kaki pardon bo edenga. 6 ans fois 300. Eh, nzambi nanga. Fois combien? 6 fois 3 combien de bon de livre? Calcul mental. 30. 6 fois 3. Ça non toke malembe c'est là. Ça s'il te plaît. Une année ils en a 12 mois. Ce qu'on y a payé ça par mois. Par mois. Ça là nous 12 fois 6. 12 fois 6. C'est là s'il te plaît, papa. Dans sa comptabilité. Ça là 12 fois 6. 12 fois 6, soit la réponse aux 12 fois 6, nous ça là fois 300. Eh, maman a payé là. La souka la bibi na souede. Non, c'est la maman analyse en bongo. Ah? Tiens, na calculatrice na ngai botela nga ona na mesa ya ngwana pesa nga mola comptable pesa nga nzambi wani na suka la nga bibi la Suède trop fait tani bashiwa baba ça me fait trop mal des livres au kata au continuer na caméra s'il vous plaît au katirek au continuer pour nous la plus prudent c'est là 12 fois 6 Bashiwa baba tout dit et puis si 70 fois 300 21 600 $. Donc na 6 ans Merwana a tombé 21 600 $. So na chena makala ana 4 parcelles. Donc maman na fuka nango comment nani Suède. Donc chaque année Suède on paie ça zéla. Chaque année Suède paie ça à $3,600. $3,600. Chaque année. $3,600 chaque année Suède on paie ça trophée kande o ba pese la sukane zo bobanga Suède. Yango kandana abimisi liste ya cotisation. Ya libala Tolobela l'émission. Voilà, merci beaucoup Saratola, merci pour la participation. Nakanisi ande to luka mweto kabwana bon délivre ya 5 minutes débordé. Donc en tout cas, voilà. Tu as dit Dieu se combat, so tali bateau bazala bakoka. Donc koka azo bimisa mbongo na ye apasi. Azo pesa. Na muto azana maboko mibale makolo mibale kosunga ye pendant bane ezaki boumbo bakanga bato wana na fermeture mon songolo pakala mais tala sko mama wana asali ba dépense à parana pierre à $3,600 mais azui brevet suédé tadi to suka voilà, merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Prenons conscience mesdames et messieurs, papa, maman, vous savez des fois nous avons de larmes aux yeux. Hermokoto ça là-bas émission et les autres là pour na SNOT. Et si vous regardez bien ba maman ba kabato ba apporter solution na makambo ebele bandaku ezalaka géré par ba maman bazali censé ya koluka moyen ya ko protéger pe ba libota na bango. Je m'aimerais pas couper sa batou raison o baba lobake moi si atonga kamboka te.
parce que ce qui totali au regard de tout, il y a que maman batubazo kobomana et puis il y a aussi de maman on dit batubazo continuer pour appuyer makambo fo lukamoye et kende liboso boyende to aussi sa émission na biso bon des livres ce que Jésus-Christ a été to kutana très prochainement ba oyo on a dédicacé sincèrement attendez deuxième émission parce que mes colo e komi boye Blandine tata là to ko sala kande to solaki na Lisette Matala Lisette Kuluma tata mwasi abana na ngai Tana Kuluma pe tata mwasi abana po bango bakozanga te baza ba ayant 3 ezala bongo eza wengete tika na pesa bango mbote baba ndeko na ngai Olga Kabelo boss